Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, vraiment salut la famille Bota, Mobimba, partout où vous êtes. Et puis, n'a pas abonné la biso nyoso. Oh, balinga kabiso, balinga chaîne, la famille Bota News TV. Et puis, n'a pas si bien bon week-end. Balobi, week-end, malamu. Vraiment, nzambalo la oya moni si biso week-end oyo a continuer na kobattre la biso. Ya mwana kande za kesengo na biso po soko lamuki. Olalo lamuki nzamba pesho pema na bomoi. Il faut tokumisa to pesa merci. Wana penza na quel jusqu'au pesa moko putuno de l'écriture balobi mama kioma maman Belvi Kandi la patrona. La pêche pena ba mbote bisika pozwa mi pe la pêche bon week-end pena ezala malamu pona yo. La famille balobi film la biso crime de la noblesse balobi crime de la noblesse film oyo ezama tata la famille vraiment balobi bo découvrir artiste la bino na kati Belle Vie TV. Baptiste na mille bazo pesa makambu, je vous dis tout le monde kuna d'accord pardon kuna na maman na biso o izali Karine tout le monde ndenge zo yinda bande kolanga balobi film mo kitoko kaka première partie déjà ezo pesa elengi premier épisode la pamba au centre pour ça kaka film et banda deuxième partie pour que otala tona lo bana bino bilenge ça na kata Belle Vie TV bondimela ngate na Belle Vie balobi kaka la première partie za kadja bilengi et parce que pour ça aucun côté la deuxième partie balobi voilà de Belle Vie TV babi la déception n'est pas Belle Vie TV yango to continuer toujours ko consommer ils allaient filmer la biso ils ont la carte chaîne à Belle Vie TV to consommer sans modération la famille. To partager quand on a le bas qui to partager partout na ba Facebook comme Instagram na ba WhatsApp na ba statut na biso vraiment tout chango ko sala bien et la meilleure façon de soutenir Belle Vie Kandi la patronne voilà la famille Kandi na le bas kawani za ka introduction na biso jamais to ko le kana CG mo 100% tout le bela ils allaient filmer la biso ils ont déjà marché pour eza moko ya devoir na biso il faut tout le la film na biso nanu les premières voilà la famille ni comme ni na memeli bino na tongo na lelo topé na après-midi topé na poko lelo parce que tout ça ba air différent et donc on ni na memeli bino et ça li kambo zo les eux sillonner sur les réseaux sociaux liboso makambo onde ba ndeko leka makambo ya soi-disant baibi Maxi Bondoé Mbongo on a eu bongo et la 7e bagarre parce que va être la 7e bagarre tout bandeko tu vois si quand tout le monde Maxi Bondoé a zongi na poto et pour tout le monde qui a les gars qui na moi émission à ça moi ba délire na ye wa luba to ko kuluba nga vraiment la tala qui on avec na peine à pousser à causer la ba analyste mais na mona qui non il faut na mekano ko sala analyse de quoi zongi tout le monde ba makambo ezo bi makaka ndenga zongi sous poto makambo sous grave 7e bagarre avec toujours cité bazo c'est toujours be mission bazo continuer chaque jour missionnette pour la 7e bagarre pour la likamba Maxi Yambongo. La famille, au moins nyonso oyo leka pour la 7e bagarre azaneka ka victime ya pamba. Lelo yo koyoka Maxi Bondoé na ba mission ya sali atikali kolobesika moko te ke mutu atikali ko confirmer peut-être que mutu ayibi mbongo eza 7e bagarre. Atikali ko confirmer te. En tout cas, j'ai le temps de suivre en Maxi et puis de la 7e bagarre. Et si à mon côté, on va préciser que la 7e bagarre est bien. Mais pourquoi? Comme la 7e bagarre est autant pour les réseaux sociaux, pourquoi les missions sont salama et salama? Si on peut bien battre, on va activer 7e bagarre et ça kaka bateau et baza na ngambo wana. Pourquoi bazo ko activer 7e bagarre? C'est parce que 7e bagarre aza mutu oyo ba yebe aza na ngambo Belle Vie, aza mutu o a défendre ka Belle Vie. Alors kaka ndena lo bana bino na ngambo wana mutu aza pour ko défendre Belle Vie, aza ennemi na bango juré. Mutu aza pour lo baka likambo malamu pona Belle Vie bango pona bango so ba tia marche pied na bango so likambo moka ya mukie bimi fo ba luka ba tombola yango ba matisa yango ba matia pena moto epela makasi
pour kaka mutu wana alobelaka belle vie to pe a défendre ka belle vie. Donc c'est comme ça. Yango na linga kaka na ya koloba. Donc 7e bagarre abimi na ka victime a pamba lelo yo pour baser les mission parce que alors soka na koloba les belle vie té. Soka tikala ko sa les mission monter pour na belle vie. Bolingaka bomona be mission o ngoza ndenge ezate lelo tu ezo continuer bolingaka na monter. Soka ezo continuer ti siko c'est parce que bana belle vie ka ba nuire parce que aza pembeni ya belle vie. Donc pour na bango mutu tout oyo azalaka pembeni na belle vie mutu tout a défendre ka belle vie to pe mutu tout a lobela ka belle vie malamu ya belle vie pour na bango balingaka te mutu na komaka ennemi juré na bango la famille. C'est juste ça. Yango moni bazo ba 7e bagarre lelo bazo batke le kuluzu ozo mona ki ye moko manzi atikali kotanga komba 7e bagarre te. Pour ça na bango ezanini bakabula 7e bagarre na maxi. Bakabula bango po bon balinga mingi ko benda bato tant ba kabula bango ceux qui ba kabwani lelo ba bi ke 7e bagarre azaka kota belle lelo so bon ba kabwani maxi okoma ko s'appuyer mingi na côté yasi la bisalu c'est clair bato na baza bongo o ba ka diviser pour mieux régner ba balinga mingi ko diviser bato pour ba régner bien ozomona donc pour la mutu moko bazana pour ko kabula bato tout. So tali bien. Mais mission bah c'est la 7e bagarre ils ka bango batu na ba ka c'est la 7e bagarre de mission. Pourquoi? C'est parce que aza pembeni ya belle vie. Alobela ka belle vie. 7e bagarre so ka lobela belle vie aza ka vrai na belle vie. Quand la 7e bagarre a joué mingi pas belle vie a joué mingi tout le monde a été. Pour tout ça on va que alobela belle vie pour a joué non 7e bagarre a joué pour so tel la plupart pour ta ba tête oh baza ba tête na ba zanga raté na ba film pas belle vie oyoka bango te ba ko sala mo émission moko ba ko loba likamo songolo pakala neto mona ba mama Teresa azaka na SB ma vie ko sala émission ko kumisa mams po donc au mona ngote na belle vie batu basala ngote batu basala ngote bande kolanga mais tozo mona niveau oh bazo luka ko baka 7e bagarre et kuluzu pour ça na bango ezaka ka baka bola bango na maxi. Tu obite que Magdi a parfaite parce que mon dans moi théâtre les autres temps qui jalousie na kati ozo mona jalousie za kati na bango ko quand même ba dire ya 7e bagarre ya Magdi ndanga bande ko ba pona bande ko oyo bazaki pembeni abane ko lobela mingi sila na belle vie na ndenge ba liambonga maman olive lelo soki ba komi o ba komi eza parce que ba leki mbonga maman olive biso to zwa ngwapi biso to na support wapi pour dire que ba comédien baza na motema moko ya malamu te motema moko ya mabe ozomona et puis so teli bato bazo sala ba émission wana bazaka na ba question moko ya bongo pona ka ko tombola loko moko boye ko luka kaka réussite to pe ko luka ko kabola kaka ba comédien bato mo balinga ka division et régner bisika bato bazo luka bato basangisa bato mais balinga ka division kaka oh quel genre de personne oh bato modèle nini oh bazo luka division na makasi zo mona pa ke bato balinga ka bato ba kabwana. Pour bango mutema na bango esipe là. La famille, c'est pas gentil. To kende wapi, mais bozo ko sala ke musala bato bandi ko na bini avant, c'était mais ba te so ezakande nini. Donc pour la bino mutu moko te na vie akoki ko loba bola ma belle vie. Mutu moko te ko loba bola ma belle vie, so mutu azala pour loba bola ma belle vie, bino foko zo mutu wana bo tche carton rouge. D'abord comme soka likambo mu kiye ya yebimi bo salela ngo ba chantage na réseaux sociaux bo lukeli yango ba manière moko ba ko se libe monsieur belé pour ka bo salir réputation pour ka bo kabolé na bato pour aza pembi na belle vie topé à défendre belle vie to pas défendre belle vie. En tout cas c'est malheureux c'est malheureux. Ma capo là bas qui dans le bélan mais si on a lobé là c'est parce que j'ai compris et puis je vis par rapport à mes missions. Na comprendre que pourquoi bazo ko matele toujours sur les kambuyango ozomona pourquoi pour le kamto mona ka likambo c'est le ba mais si on a penza basungi azongi sko pourquoi na mission na bino bozong saka likambo na likambo ezongi lisu makasi pourquoi c'est parce que 7e bagarre à la belle vie. Donc il va a besoin vraiment ba combattre les sous ba combattre mais boyebi pe 7e bagarre très bien boyebi pe très bien
bolika bosali ye to pe bolika bokabola ye kaka na mati yango bakabwana. À chaque fois 7e Martin waya ka soki aye Kinshasa bazaka na 7e bagarre likamba ko yiba o ezalaka te siko lelo ka na 7e bagarre ko yiba non tout tika ba buzoba oyo tout tika ko sala be mission moko boye pour kaka yo gagner ba vie hein et puis temps bo sala bo be sende ba réputation ya batu likamba moyibi eza réputation hein bozo be sa réputation montu pour kaka yo zo ba vie na YouTube. Oh, bambonga YouTube, bambonga nete bambonga ba l'argent sale na la bengango. So bozo bambonga na nenga boya ko kosela ka batu makambo na réseaux sociaux, likambo eza bongo te mais yo yebi ke likambo eza nango bongo te. To rimer mboko bi miyo ko ena rimer na ko confirmer yango penza ko pesa ba confirmation. Bandeko, eza malamu te kitoko te. Pourquoi to ko machina niveau wana? Pourquoi to bomma na boye? Et puis bino na bino boza ba artiste jalousie tonde bino makasi bolingo mona te muninga aleka yo lingo mona te ke muninga elle va avancer loko bose ki théâtre on ba lelo baninga on va avancer boza ka ba jalouse na bango pourquoi tout ça ezo mema bino wapi bozo kende nango wapi bande kulanga jalousie ngo bo kende nango wapi moi ça m'étonne ça m'étonne vraiment parce que niveau to kende na makambo o ya artiste na biso ezo kende mabe et que mabe nous na lobaka to sala ka ba concurrence moko loyale to liko sa ba concurrence loyalité to lika et public so ba tongo totalaka to lika bisika o mabe ezali bisika bazo finga bisika bazo critiquer bisika bazo kosila ba makambo bisika ne biso to lingi yango boli ba ko tapika na ba buzo ba wana. Pour que en tout cas batu balingi mafinga batu balingi division batu balingi mais c'est photo ça quand même c'est beau photo créer photo lukata likambo c'était photo créer to kota to luka c'est pas gentil après tout bon on se baba congolais bon se baba ndeko na biso ba artiste nyonso tozo mona o baba ndeko na biso pourquoi ko luka comme ma bon ba division moko boy pourquoi liboso makama mpo en ko ba ibe côté boyo ba sali boy si moi batu moko kaka babi non il faut to misaka 7e bagalo ka bazaki na ye po yenda za ka mutu moko alube la belle vie faut to ka to cibler ye o ye moko maxi atika ta ko tanga kombo na été parce que ayebi ki baza ba vrai ami na ye déjà ayambaka ye ayaka ayebi ki akoki ko sala loko wana ti mais bino ba oyo boza wana oh bozana ka pona ko diviser bo créer ni na bino a diviser pour mieux régner bozui yango bobité to lo bakaka max et to lo bakaka 7e bagarre to sala kaka émission to baka yende mutayibi mbongo wana ou beto continuer ka na sujet wana kaka pourquoi et après et ça la bino nini et ko ça la bino nini pourquoi tous ces désordres? Pourquoi bolinga ko kabola batu bino bolinga ko koche ba ranking na batu pourquoi ta batu baza bien ils ont mal la tête en batu mi balongo bazaki bien au moins ba kabani au moins les kamba kabani les balite so tali be kaka ba journaliste ba chroniqueur nde ba tie ba ngona ba mes attentes wana to pe bino na bino ba ngomoko ba camarade mususu to musu ba sepelaka na amitié na bino mi balete ba kotisika mo loko mo pour ka boka bwana ok ma bé sans blague ok ma bé ma casse la famille ceux qui vraiment makambo ko continuer ka boye en tout cas et ça la passe et ça là vraiment passe bozo même sa culture ya mboka na biso ozo mona bozo baby sa culture yango bozo baby sa théâtre yango izo beba ba tu place bozo ka ba remonter théâtre c'est quoi bisika bozo ka ba remonter yango et monter lisusu et le ngwana beta po ezali bino bozo luka suko ko continuer toujours kaka ko kitisa yango la famille pourquoi pourquoi pour la nini biscuit bazali bébé bonika ba kabwana en tout cas les cœurs des Congolais ba Congolais tout ça drôle hein tout ça penza drôle
au peuple baka congolais tonga mboka te ya solo tout ça droit toi na ba comportement moko trop bizarre trop bizarre bato mo ba na ba na réseau sociaux pour kaba kabola ka bato pour bon bazwa ba vue ba vue nga ba YouTube ba mbongo bozo lia na bole sa pe bana na bino o sali pe ba YouTube futi pe mbongo entre to yebi kende na zaboye na kende ko ba fausse information pour na nekotel pour na nini boye na ça qui division na kabola ki bato mo be consciemment yo moko na mutema no yebi ke makambo na lobaki na ki mamba lokuta et le qu'on a vanté qui on a yaki ko la réseaux sociaux les ba fausse information on a pesa ki wana donc tu es conscient ou consciente ay ba futi o sepeli na mbongo compter mbongo obi ouais musala nga tikana lukasu na créer sous base na créer sous matière mo be sous pour na mbongo ya aussi longtemps bato yo zo créer les makambo wana ya mabe wana ba danger wana mo mutatikali na pasi na motema ozomona mutatike na pasi na motema ezo kapasi motema saigner mutatiko komipino makambo balobelinga epanzani moki mobimba azotala ba relation azanango azotala peut-être ba belle famille na ye azotala dignité ou ba pesa ka esco na likamba bongo bino bo panzeli na réseaux sociaux mutazo kapasi na motema na ye mais yo kuno vandi osimbi mbongo o compter mbongo o saki ya musala malamu yo salaki ya kosi la makambo o comptant pe bien ok pour ça li marché so posa moi mobile opesi pe moi sina yo aki alambi bana pe bakamati ba lié yo pe so posa moi na moi si yo mo poko sali marché aussi si poso mi bilamba na kati o sali ba besoin na yo o sali on peut très bien mo lié pe o so poko futi la moi minerva futi pe moi na minerva ya les biens mal acquis na profite jamais o to sala lelo to ko récolter en lobby babi nyonso to sala kana mokili oyo to futa nka awa tangu yo zo lelisa muninga mutu asale lote ayebi de lo mote mabe contre yo mais yo o vandi no ka pour lelisa mutu abongo o lelisi ozi vraiment tant no yo lelisa mutu abongo ya ata le lote ata lobité ata après 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans o futa yango soki po futi yango te bana na yo ba futa yango ya ozomona yango il faut to tika ko sama be ces derniers temps makambe komi mabe to komi na monde moko monde keba monde moko très compliqué faut tite pour ce ko consulter na réseaux sociaux liate babi sepele na muke ozozwa ozomona ya muke oyo zwi on nzamba personne kimia sepela nango que ozali eloko mo be ezo memona ngongo e ko peso ba retour après na vie na yo ba retour peut-être na bana na yo na kamera bi boya na réseaux sociaux ko yo ko saba mabe na réseaux sociaux ceux qui tombe au sala bon oza papa oza maman o tala venir a bana na oti to popela bana su banzela yo ceux qui ba parents ba préparer que on dit là pourquoi pas yo pe na tourner au sala ngo o préparer ba non dit là na bango za malam donc ba conséquence ya kana ba 4e génération kitaka pourquoi pas o luka génération na yo après ko kende na yo o ba skali bazala bien mais yo lingité o nyo to ça ke futama à la famille et futama ka awa donc la bino mutu nyoso o azaka pour la belle vie ata likambo ko belekele songolo pakala so mononga teza na ngoma bete bino fubo yaka ko kota na likambo ngo bozo ngo matisa ngo moto poka ka aza mutu moka lo bia belle vie ko bolinga te ba lo bia belle vie malamu en tout cas nzamba confondre bino botika batu pona komba belle vie ke mutu moko belo kwa lo bela ki belle vie ata likambo moko basali na ngote bozwa ngo bondo sele be mission poka kaza mutu belle vie botika c'est pas gentil et ça qui to côté botika vie à 7e baga aza on a te poke ko yiba mbongo ya maxi parce que aza muntu alukaka aza comédienne alukaka za pena mo mukini to permettre à laisser moi na ya laisser moi bana na ça mo famille perdre ma 10 fois pesi ah yiba po sale nini bande konanga ah yiba po sale nini ah non ti en tout cas vraiment makambo ezo ki mabe hein et que mabe penza et que ni mabe biso ba oyo to bando ya koloba kaka to lemba pete parce que ya musala oyo to poni to ya ko sala to ya ba lobela ka ba anti valeur
botika viwana. Botika pena viwana eza kitoko te. Oh bon bano zalaka so ba yekolo bia belvi malamu, tout moko lo bia belvi malamu, bino bosi bokangele kanda non, eza kitoko te. Mais bon moi la bino pe na ba dimanche bo kende ba église bo ke ko sambila. Mais mi tema na bino eza mabe pona mbongo pona lokoso mbongo. Bo saka ba mabe pona mbongo. En tout cas, c'est vraiment désolé. Voilà la famille en Kanaki au Loba. En tout cas, quand on a Loba, soki malobi ma beto pe na leze bino, bolimbi c'est ka analyse pe ko sala na auto zo mona na réseaux sociaux. Yo pe o sepeli na vidéo na biso en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner ya ko cliquer na cloche de notification pour qu'à chaque fois soto tie loko o monango mbala moko. Bino pe ba ona botel ba film na sote na kati ya Bellevue TV. Bokende na Bellevue TV vraiment bokota na lombango boke kota la crime de la noblesse. Film mo kitoko avec beaucoup d'éducation na kati boko zala jamais déçu babi car la déception n'est pas Bellevue TV. Voilà, quand moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.